Tshisekedi koleka biso azote po ngai naza misuminei namonaka partout mais bato wana bakoti na ndako ya chef de l'état service ya sécurité eboni bango te avec les armes baboma Tshisekedi merci na bino sikoyo todemonte bino ke eloko eleki peuple eza te force na biso yango oyo tozolakisa bino boya tobomaka na bino fara na butu te mpona moi Président de la République. Yo, bozalaki na nani? Président Tibal. Loma makasi. Président Tibal. Na Tibal. Boye ko sani ni awana immeuble kamula. Ye muta bengi su biso to ya osala descente mais to ye bagi ma ko sala. Ya benga sa biso ba descente mais to ye ba ma ko sala. Alors bega descente. Oh immeuble ya batu na Gombe awa. Biso to ye bagi pété chef. Mais siko babilo ko batu oyo ba piller na kati mitu ko babuki banani basali yango. Biso pété. Zaka ba musko to za ba groupe belé. O biso to uti DGC ba musu ba uti ba commune musu ba limité to ye bi ba ngote mais o bisa DGC il ki pena na ndinga ki ma chef. Petit ozo na to na pena ndinga ki mais ba to limité ne ba chaki trouble. Non. Batu nini yo lobi bozaki na nani bozaki na ya. Na Tibala. Est-ce que yebi ba dégâts sali na kati awa? Biso to zaki liberté. O yebi ba dégâts sali na kati awa. OK, merci beaucoup. Dans la République est commis à Bino. Dans la République est commis à Bino. Non, c'est pas normal. Ça, c'est votre travail. La force du progrès vivant. État des droits, zéro corruption, le peuple d'abord, dédoublement, fatiguant, Siona, Divini, Inéadra, Jabouibéné, Kiki. Merci. Biso Tozali, force du progrès national, l'état-major général, Tozali dirigé la président Paba Mokiri Joël. Toye ko dénoncer et ko rejeter en bloc toute accusation oyo et salami désordre de l'eau na Katia GLM. Force du progrès azali ni de près ni de loin na oyo nyo sote au salama na Katia Bavir oyo salami na Katia ville à Kinshasa notamment na GLM. Na yango biso état-major général na oyo ezali dirigé na président Paba Mokiri tolobi boyo tosengi na service ya sécurité oyo ezali na la police tosengi na JR bato wana nyonso to basa prendre na oyo nyonso to azali ko violer mibeko ya mboka parce que force du progrès jusque là tozali na charte de bonne conduite ezali mibeko tout d'abord ya kati ya structure na biso ezali dirigé na kati ya mibeko tozi biso tout tozali na se ya mibeko alors nyonso eleki kuna oyo ezali na kati ya GLM etali force du progrès te force du progrès ayebi yango te et état-major général ezali dirigé na président Paba Mokiri a engagé mobilisation mon côté descente mon côté na ville ou bien la GLM pour na koya pour que ko détruire ou bien pour saboter oyo nyonso te ezali na kati ya ba bien d'autrui bien d'autrui ya bato na yango tozali kosenga na bino nyonso tout calme pe tozali kosenga service esala mosala yango tokotika maloba epai ya président Paba Mokiri oyo azali mokonzi ya force du progrès national yende azali koengage force du progrès na point nyonso to ya capitale et na RDC zoba komaka mpe mayele d'ailleurs zoba soka komi mayele aleka bato ya mayele zoba soka komi mayele aleka bino bato ya mayele
la province na délégation bakei kocélébrer bavictime na biso bakufa martir wana yango biso mpe bayimboka bana mboka mpe ya force du peuple base lukunga tozalaki na kati ya komarche tozomarche ndenge totambolaka na mboka na biso ndenge ezalaka tobandaki kouta boulevard tchatiti tozoya vers glm mpo tobima hotel rotana tokomi liboso ya ex-président nani Yogi Kanambe tozoleka bafaser na ye oyo batya na immeuble oyo bakanga ya GLM bango nde babandi koagrese biso kofinga biso bon tellement que déjà population etambolaki bino moko bozomona masi ndenge ezali na mei kokalme base donc ekomaki déjà ba Parti au pouvoir! Parti au pouvoir! Parti au pouvoir! Oh, la fierté d'être UDPS! La fierté vraiment! Ça c'est l'UDPS! UDPS! Parti au pouvoir! La fierté de l'UDPS! Parti voyou! La fierté du parti! Parti au président! Parti au pouvoir! Il y a Camus. Il travaille là-bas, je ne sais pas si on va vraiment là ou pas. Mais qu'est-ce que la police a là? Mais la police DG, va donc protéger la zone. Qui doit amener? Yo saka ba image wana. Mais yawa. Nous saluons notre héros national, Armand Kingoumi, depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal. Travail bien fait. Ils se sont assurés de bien terminer le travail. Yo saka ba image wana. Les commandants de la ville Batua kufi Batua mais yawa. Voilà. Travail bien fait. Ils se sont assurés de bien terminer le travail. Baba Chikata. Et wana bazali garde ya sécurité na force du pouvoir. Là retourner total à tamo atelier. C'est ça là. D'accord, shikaya ka Oh ils ont déci. OK. On a la brigade spéciale de l'île UDPS. Force du pouvoir. Donc
Dibogé vivant! Et du Congo! Force Dibogé vivant! État des droits, zéro corruption, les bébés d'abord, de tous les membres, Fachi Béton, Siona, Biggie Rouge, Pinère, Terre, Koulibéné, Agidi, Boulou, mon pépé. Torobango, Torobangisa! Torobangisa! Torobango, Torobangisa! Torobangisa! Mike! 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 Dona, il est la Bagisa. Fachi Béton! Tokozali kenge na moka ya malori batatoyo baibate tokozali kenge na moka tokozali kenge na moka ya malori batatoyo baibate tokozali kenge na moka tokozali kenge na moka ya malori batatoyo baibate tokozali kenge na moka Kosa Mutamba! Kosa Mutamba tokozali kenge na moka ya malori batatoyo baibate tokozali kenge na moka Kosa Mutamba! Mutamba tokozali kenge na moka ya malori batatoyo baibate tokozali kenge na moka Dibogé vivant! Vraiment, peuple congolais, baïke nyonso, ya République démocratique du Congo, makambo tozo mona, toko tele melango, tina énergie ya suka. Boye! Awawa, tozali sur haute tension, baïke boyebi yango, esike kenda sango, esike zali na centre ya munene, ya moko ya makambo etali lotiliki. O babengi SNEL, bongo te ezali na colonel moko komona e colonel Malanga, bongo te atonga na se ya bakolone oyo SNEL alobi ke eza interdit ya bato kovanda plus proche na yango mpe lobi tozalaki mokolo ya examen d'état, il y avait des crimes, il y avait des kuluna oyo babatami. Vraiment, bah, image yango ezola yango tosenga na mwana mboka Kosa Mutamba, ministre ya juge Kondo Etienne Tshisekedi atikela biso etade atalela biso problème ya individu oyo boye batalela biso problème ya individu oyo yango tokosenga epai ya mokonzi oyo ya jeunesse mwana mboka ngandu Antibal Kennedy atia liso na ye pe application na ye na makambo etali dossier oyo balobi esali mikolo ebele esali bane ebele esali bapouvoir na pouvoir. Colonel Malanga azalaki lieutenant lelo colonel aza toujours kosala mosala makasi pe kobebisa avenir ale avenir ale ebo biso de kotika ye kofunda epa ya toyebisaki bino bokobomana toyebisaka bino bokoliana oyo eza ta ya nzambe toyebisaka bino totatolaka tolobaka nyonso nana kondima wa yambo ozwaki pouvoir sa pouvoir na mabe okosuka mabe tanate nalobi te ba régler motu compte mais na tirer nde leçon na vie tango na yoki mama Olive Lemba zoloba na yoki ba propos na ya asambeli deux fois akanga misu deux fois na kati interview zamba liboso na monde
alobi akangi misu afongoli alobi lisusu abondeli su deux fois tant na yoki ba propos na ye tant ya zoloba yango na zoyebisa bato baza na pouvoir lelo na bao ba okoma na pouvoir lobi boye baka ke mokili ezambanga ntaba ça sert à rien botanga droit oya sali mabe yango il faut justice ebonga soki justice ebongi mboka nyonso ekotambola tozaka na problème ya justice le jour où justice etamboli makambo nyonso eki nayebaki te un jour mama Olive pe akokoma se plaindre par rapport à oyo ekomeli nayebaki te peut-être batalelo bakomona ke baza makasi ebongo lobi soki bango mpe bakomi faible bao bazala mpe makasi ekozala ndenge nini nayoki bapropos mosusu elobi nzambe opesaki bato mosusu mon mari a eu la bonne foi ya kosala bato mosusu na vie na bango bazalaka même na idée ya kolata veste te j'ai l'impression d'être en face de deux groupes des anciens pauvres qui se disputent bazo vanter richesse bato nyonso bazaki na eloko te mais baza koswana oyo asalaki boye asalaki c'est pas intéressant toi on a besoin de spectacle wana te ba Joseph Kabila na mwasi na ye ou tout autre congolais azali libre à circuler place azali à kovanda place pour ba sécuriser il faut pas azala kaka ancien président c'est un congolais a droit na bango oyo aza congolais il faut azala libre azala sécuriser na ndenge moko na contre ba considération te ya bemba afungolaka nzela wana mama Olive azoloba azala ba preuve ya makambo azoloba mais néanmoins soki eza ya solo que force du progrès motaye ko attaquer je n'ai pas de preuve eza ba propos na ye en tout cas na ko telemela yango na dernière énergie et la justice esengeli salama pour na ko remettre bango na ba droit na bango ça je ne peux pas être d'accord soki pesa force du progrès te je reviendrai pour vous fixer. Mais la manière Makambo Salami, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne peut pas se faire comme ça. Toza na kati ya mboka batune sofo bazala libre. Soki Olive Lembe azala likambu. Balingi bakanga na justice. Nani plaignant, justice azo lukaye pona nini. Bo lukaye na moi, bo bengisa ye, bo sambisa ye, soki azala likambu. So azala likambu te, c'est de leur droit. Azongi na ndako na bango, il y a pas un problème. Akoko ta na ndako na bango. Tozala quand même humain. Tozala quand même humain. Tozala quand même humain. Joseph Kabila oyo par rapport ya moto aforage nani akozala mwa moto malamu na ebite. Na lobite ke moto malamu azala bango mibale. Mais il y a les moins mal. Moto aforage azotambola za libre. Est-ce que par rapport ya Olive eza lokola bon na côté bolimbisa monoko na ngai mais na lobika que botika nanu makambo wana. Na ndimite que UDPS atindi bato. Na ko défendre UDPS. Mais soki ezali bango justice, il faut kanga bato, il faut sambisa bango et puis il faut fixer opinion par rapport à ce qui s'est passé. Parce que bato bakenda kuna intention na bango to yibite. So yiba bomaki. So ke loko moko ekoma maki. Na minute to to koma na likambo nini. Bokolo bandani atinda kibino. Bo se retrouver ki wana ndenge nini. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Boye baka ke oya za makasi lelo akokoma faible lobby. Oya za faible lobby akokoma pe makasi le jour suivant. Boko gérer likambo wana ndenge nini jour yo okoma faible moto makasi muso abimi. Bo gérer onde. Ça sert à rien. Donc je pense que kimia ezana mitema na biso makambo nyonso za na se bota la situation des akokenda avec espoir que situation eko za la éclairer fixer et puis bateau e basali makambo na bakokanga matoko yeba circonstance ya kokoma na bango na place wana eza wapi. Bobate la maman Olive Lembe, bobate la Joseph Kabila, bazala ki couple présidentiel na kati ya mboko. Zalaka bongo. En passant, na pesi maman Denise Nyakeru Mbote, yenda za mwasi ya mokonzi mboka actuel na Félix Tshisekedi bango ba président. Baza vivant ya kalana ya sika to batela bango, Mobutu akenda, Kasavubu akenda, Muza akenda, tosika la baona mibale, totala ndenge pe Tshisekedi ya kolongwa na pouvoir. Bango na maman Denise balongwe pe bakomi ba ancien. Soki lobby ekozala nani totala pe nani wa koya na mikolo ekoya, mais la justice elle